Merci beaucoup, bien aimé dans le Seigneur. Nous vous disons encore un grand merci pour être branché dans notre télévision, Radio Congo Moklisto. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons encore un grand homme de Dieu. J'ai une surprise pour vous. Tous en a invité mon spécial dans le Oyo. Wapito Libino Pota, Mekana Weba, Kusolana, une émission d'Abisso, tout sur le monde de Bonzambé. Et en gros, Lelo, merci mingi pour cette opportunité oyo nam konalelo na koyeba ko sur la susu oyo ezali bongo masolo na émission na biso to solo na bonzambe oyo wapi elekaka chaque mardi na 19h na radio télévision Congo Moklisto. Que Dieu vous bénisse encore pour être branché. Bongo sans plus tarder te koleka na koyeba ko pesa inviter la somote ye wapi akoleka na koyeba ko se présenter. Merci beaucoup. Bonjour homme de Dieu. Bonjour messieurs les journalistes. Merci beaucoup, Papa Nabiso Soki. Vous se présenter par Bendeko, Bazola Nabiso, Namkonalelo. Oui, d'abord, nous avons présenté na Ndekonion sur Bazola Nabiso, na Irlande, na Belgique, partout dans le monde, Biskozali, Nzamba Pamolayo, Mingi, pour nous passer tango qu'on a Roland Nabiso, Ngai Nazan Dekonabino, frère Nabino, comme on a Zéphirin. Makangila, par la grâce de Dieu, nous sommes pasteur dans l'église Epifi Merciful God Church, tout ça basé en Irlandais, c'est que tout ça a évolué. Merci. Merci beaucoup. Kansi Toyoki par rapport à la présentation, nous pasteur Zéphirin, ainsi que se présenté Yazali basé en Irlande, précisément à Dublin. Donc, Azali responsable principal de l'église Merciful God, Otobengi Nzambe Malam. Bongo. Tokwe ba ko ba émission biso ko tuna mituna pa ya papa na biso pasteur Zéphirin boni musala nzambe. Musala nzambe zo kenango bien par la grâce de Dieu ndeka ka ezala en tout cas jusque là ça va. Jusque là ça va. Ça va par la grâce de Dieu ça va. Donc on a vu la Dublin le lenge musala nzambe ezo kendela mais par rapport ya ba difficulté nini oyo vraiment bozokuta nango par rapport ya le lenge musala ezo kendela en Irlande. Ba difficulté comme telle bon et zanango bibelobi il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc ça quand ndenge zalaka ba difficulté zanango surtout les plans ils zanango toujours. Mais dès que azana ndenge asongaka toujours. Donc on peut pas ça détail comme tel que dans le domaine où tu as des difficultés côté par exemple il y a par exemple bazar ko c'est comme pesa tena makamona nzambe to as des difficultés côté à faut ba loyer tout ça. Donc ma difficulté ils dépendent ndenge question ngo au focalisant ndena ko pesa pression dans domaine wana mais pour en général boy musana besoin ka toujours passer mais courage ndenga sunga kana merci pasteur pour la réponse au vraiment ya bonya boy mais tu es exactement pasteur marié. Si en tout cas par la grâce de Dieu naza marié naza père de famille naza marié na sœur Esther et puis naza la bana misato par la grâce de Dieu. Merci pasteur bana misato. Donc celui totali pasteur naza marié père de famille père bana misato et puis responsabilité encore dans l'église. Donc pasteur naza trop chargé. Oui. En tout cas naza responsable. Ok. Merci beaucoup pasteur Zéphirin. Mais dans ça Nzambe pasteur tout le monde ça fait combien de temps au Yambi Yesu? Ça fait combien de temps aux yeux appellent au comme pasteur? Ah bon gars, naza vieux routier, naza ma pionnier, ça fait plus de 20 ans. Depuis la démarche de Jésus-Christ, ça fait plus de 20 ans naza nos jeunes, très jeunes, mais maintenant la commune a Pembe, donc na oumeli vraiment. Donc plus de 20 ans ça Nzambe. Plus de 20 ans nazo servi un colon. C'est bien. Mais parce que on a mboka ya Irlande précisément na Dublin et c'est que vous savez la sala tout le monde ba église de réveil et ça peut mingi. Si l'église de réveil ezali en tout cas l'église ezali. L'église ezali mais par rapport à l'église de réveil pour tout basal nzambe besoin d'organisation oyo bilonu sangana en tant que pasteur. Oui, ezali ma organisation ezali mais ngana salaka pena mingi te parce que na meka ko limbola mpe ba difficulté tamba sala nzamba kutala ba réunion na moni ke ezalaka nango mais na salaka mingi na ba moi ba code de temps ebele surtout na week-end na zaka trop pris mais na salaka pena présenter mais tel que ezali.
Mais vous avez des gens quand vous avez membre effectif dans le organisme. Si nous avons membre bien que nous avons pensa na bango longo mingi te mais quand même ezali. Mais tu vois peut-être ça là il y a nzai malamu na ça là il y a bagize réveil yango ça la cause alibanda. Non, ça pena yango te parce que ça là nzai malamu et utina Bible donc tout ça là nzai malamu ndenge nango mais ça oui non la Bible c'est la parole de Dieu. Le banza meza universel et ça nango te que ça là nzai malamu non et ça m'a bête ko ça na bandeko. Mais car moi empêchement de ça là que na ko salate na ça me ko limbola quelques-uns des serviteurs no ba difficulté na za kanango que na za la mais ça nango te que pexeli présence malamu non c'est pas c'est loin de là. OK. Merci, c'est loin de là mais parce que ko ba aux appels ensemble là bangoté là c'est bon, il n'y a pas de problème comme on expliquera mais oui quand même responsable numéro 1 où il y a organisation où va passer responsable la bango to président to ko ba nani. Président Bango, jusque-là, je crois que c'est le pasteur Luki. Hein? C'est le pasteur Luki qui est le responsable en ce qui est ça chez Aïe. Et puis, je crois que Tranvarana, évangéliste, Marcel, tout ça. Ok, merci. Tu peux Mbote, à passant ici Gazali. Pasteur Luki, tu peux Mbote, il y a responsable numéro 1. Il y a organisme où il va passer news francophone. Et pasteur, c'est vite tout le monde, tout le monde, tant que le bio a passé dans un malamu. Dans un malamu, il y a combien? Nzame malamu esa question moko très délicat il faut la président pour répondre yango mais tout le baka to c'est église moko sauf que tout ça un peu partout dans le monde donc moi ma confusion peut ezali na ça très pour répondre mais tout le baka to c'est église moko dans la tunique cachée parce que tu vas grand Nzame monsieur Zarangola monsieur Zaranagishasa et c'est juste parce que ça différent mais ça quand même branche. Bon, tout ça que l'église moko, sauf que tout ça ma pays est belé et tant monsieur moi imperfection c'est moins belé mais tout ça église moko, église moko. Donc yo ozo appartenir na moko mon site lobby représentant Gishasa représentant Angola bien tant que pasteur Zéphrin ozo comme église dans Malam awana na Irlande ozo ko appartenir na Kinshasa bien Angola. Angola ou bien Congo na lingaka mingi pena ko kota tengala mona ka ezala na Kinshasa ezala na Angola bango sto je les considère comme des serviteurs de Dieu baza ba papa ba kamena biso wazo ko kamabiso donc je les considère toujours comme des serviteurs de Dieu au petoza na ko respecter pe mot d'ordre de la bango ba ko le banabiso. OK, merci beaucoup pasteur Zéphrin. Alors tu tout na Irlande awa toza na combien de Zaimalam? Na Irlande toza moko. Donc vous avez juste réponse moko. Oui, toza église moko donc Zaimalam maza moko na Irlande. Biso tozali awa na Dublin et puis église mususu to branche mususu ezana Waterford. Waterford déjà dirigé par et pas Monsieur Nzambe évangéliste bienvenue. Évangéliste bienvenue to pesi mbote sigazali donc toloba Zaimalam église mère eza awa na Dublin dans les bandes vous en secrétaire moko na Waterford. Oui jusque là tout ça bon. OK, mais c'est bien na ba ndeko passe au baza branché na radio télévision Congo Christ pour na rappeler encore to yambi bongo le pasteur principal église EPFI Zaimalam o branche nango eza awa to église mère nango eza awa na Dublin parce que ko pesa exactement adresse d'abord ya Zaimalam aussi kezali pour bandiko balanda biso. Oui, tout ça na Finglas 144 slani 144D slani close Glasnevin Industrial Estate Dublin 11. OK, donc à Dublin 11. Merci pasteur. Mais tout le monde na mboka o to vandi oza moko ba pionnier ba passer 4 na mboka oyo tout le monde le nengani ni musali ezo kendela tout le monde koma bandeko mingi ba komi mingi ko s'éloigner na Nzambe toko ba mingi ba komi ko s'éloigner na l'église comme si baza vraiment sur na confiance ya makambezo le l'église teto par rapport sur une question on ko répondre bandeko o bazo na biso nini. Oui, merci pour la question. D'abord on a le belo mo sur ne bandelation na koso ngama mkesima nangana pesa yo d'abord merci pour la marque à confiance pour na ko lexanga na media mbali boso hein mbali boso pour na leka na media na pesa vraiment
merci parce que les médias, ils ont bien, mais à la fois, ils sont peu dangereux. Parce que, même chose que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la même chose aussi. La destruction vient de ce qu'on entend. Ils allaient voir l'ennemi parce que tant qu'on a dans les médias, mutumo ko yoka loba na ngai pe e pamoli e bikisi mais ce que na zote so na lekeli bosa media na zo ba hérésie omoni na zo ko kocha kufa na kata ba na ko détruire pe ba foi ya bato ebele donc nzamba pambola yo ebele parce que na media tout le monde a ba avantage tout le monde a pe ba désavantage ebele parce que na ngala ba toujours que ce que na mboka bosa na ba médecin ebele c'est un manque à gagner et ça bénéfice. Mais ce que va médecin va commencer à comme ça là ma diplôme ya mabé dans l'eau va ko febele. Donc ça très très dangereux. Zambe a pambula yo ebele so mona tambola na ma voiture tout ça va permis de conduire. Mais pourquoi pour moto a comme un taximan il faut que soit licence. Mais c'est ce que tout ça là mon ça nzambe ba ça comme tellement ebele hein mais to mingi pe to kompe ko sala na ba faux licence c'est pourquoi moni médias bien mais ils ont des trucs parfois ya bato ebele donc dangana pe ça merci pour la marque ya confiance mais pour la question na yo autour pour na bato ni baza ko lemba pour na ko sala nzambe c'est ça la question na yo ndali baza vraiment sur na confiance mingi ya ko ya ba famille ba ngona l'église té alors biso comme les ali médias na biso ali Congo mo Christo ni nabiso ezali évangélisation par média yango za profession nabiso et on to kendaka na ba ndako ba sala nzambe pour na émission to bengi to solo na bonzambe donc to ko solo na bonzambe et pas yo moko serviteur de Dieu parce que vous allez un homme public vous allez leader d'opinion au wapi ozo kamba bandeko et on moni ba propos na yo za très important ngo lobi ko pambola ba nzambe mais ceux qui posent na bonzambe te ko détruire ba nzambe voilà. Et ça, pour moi, très majeur, surtout dans le temps de la fin, et ça, pour moi, très majeur, bato mingi, ndimela ki Jésus-Christ, mais pour le moment, mingi ba fanda ba décision, ba fanda bandako, et ça, du mingi na ba déception, au bazou na ba église, yango isa ki ba fanda ndako, mais et là on a ko le place on a lingi pena profiter pena encourager bandeko que la déception, ça fait partie de la vie, ça fait aussi partie de la vie chrétienne. La déception, et que ça l'a toujours. Mais, il faut être sûr, tant que la décision, en tant que, il faut être très prudent, tant que la décision, tu vas l'aimer, tu vas l'aimer, tu vas être sûr que tu vas être d'accord avec biso. Parce que tout ça, il y a d'accord, tu vas bien. Ce qu'il faut se poser la question, est-ce que nous sommes à cause de la déception? Ce qui, par exemple, un jour, Jésus-Christ a eu, ou bien devant le jugement, Jésus-Christ a demandé pour la félicitations pour la déception, ou bien comment? C'est ça la grande question. Donc, et là, on a des sur le temps, Apocalypse, les lettres envoyées dans cette église. Tout le monde que chaque église, Bible les a présenté, parce qu'il y a un côté positif dans bango, et il y a une imperfection dans bango. Parce qu'il y a un côté positif, parce qu'il y a un côté négatif dans bango. Mais Bible les a marqué le côté bango négatif. Bible dit que le Seigneur Jésus marchait au milieu d'eux. Donc, l'église parfaite, exaltée, pasteur peut être parfait, exalté. Au bout toujours, on a passé très fort, la prière très fort, la prédication, mais on a c'est comme dans nos églises. Tant que tu as une question que nous avons mal à commis, on a struggle pour apporter sa réponse. Parce que imperfection est ali. Parce que je pense que la question n'a pas besoin de focaliser pour nani ba nzambe ba lingi suko pe sa confiance na ba homme de diété en Irlande. Alors parce que nous avons besoin de séparation, comment ba mikakato mingi zo dans l'église, ezani exactement peut-être question na na reprendre ngwana. Ezani exactement. Oui. Ce qu'on a comprendre bien, donc on y oyeba
pourquoi pourquoi on va continuer na foi na bango bazo lemba bafana banda ngi balembi ba bisuiti ya nengi basala nzambe ba se comporter par rapport à l'église ba division ba séparation les mingi yango mingi balembi yango moni toujours luka basala nzambe na mission na biso to solo na bonzambe ba meka ko expliciter un peu pas bandeko bazo na biso nengi ni ba ko encourager aussi bandeko so que sala maboza effectivement za pona nini. Oui, constant na sali ezali kaka ma déception. Ezaka ba déception ba kuti na ba église ba kuti na ba sali ya nzambe. Yango nazo meka ko répondre que tant on toujours ba décision to fan na banda ko foto tunaka est-ce que yes to mi tuna question yes asa d'accord na décision autorisée par exemple pour toujours risquer na tant on a su que tant on devant le jugement kolo on a besoin d'accord na ko loba. Donc ba déception et kozanga na ngoti on a vu que na l'église cette église et c'est que ma lettre qui adressé bazaki na ba côté positif bazaki na ba côté négatif mais Jésus-Christ ma Bible Jésus-Christ marchait au milieu d'eux donc na bi awake pasteur parfait azalagate pasteur église peu parfaite et azalagate donc malgré ba imperfection je crois que eza malamu ko umela na kolo ko malhonnête parce que Bible dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais Bible yango mo gaizo senga biso totamula boyenge benye totamula la droiture tango zo ba église parfaite de yate et puis musal na nzambo aza parfait venazate mais je pense que Bible yango mo zo senga na biso tangi ba na nzambe totamula vraiment na droiture. Oui, nangana le belo moko. Tant nazo ba boye ke to mela toujours na sama ko na Yesu. Nana le batek nazo kan encourager ba sala nzambe o baza ko se respecter te o bazo tama na crainte nzambe te ke bango ba continuer na bango ba sala mais nazo elo nazo ba sala nzambe pe baza la part na bango. Faut ba tambola na crainte nzambe parce que bango bazali bato o bazo za mobeko na nzela na bango nzambe bazo la peuple na ye na nzela na bango do faut bazala modèle parce que bango bazali na charge munende ya ko préparer église préparer épouse pour l'enlèvement soki ba tamona kanda nzambe te ba compliquer ba vie ya bana nzambe c'est pourquoi tout le monde a bana nzambe mingi ba vanda bandaku to pesa bango faute mais na kibo moto boye ba ko pe ko zana parce que soki masala nzambe ozo se comporter malamu te ozo ko tamula malamu te sikoyo exemple nini ozo pese pa ya bato oyo baza ko landa yo ozo mona donc c'est très important masala nzambe azana crainte nzambe a tamula toujours na présence nzambe to na kobanga nzambe po sinon te ko compliquer ba vie ya bana nzambe. Mais conseil au pesa na basala nzambe oyo baza ko lobela mingi na ville autre lobela mingi na kati ya communauté o bazo tamula na crainte nzambe te oyo toujours quand mingi ba rimer tout ça oyo bazo sala ke ba na nzambe mingi ba vanda ba na nzambe mingi ba kuma loba négativité par rapport à l'église na kati ya communauté oyo biso conseil ko pesa sur la caméra conseil ko pesa pa ba sala na nzambe oyo wana conseil on pesa pa ba sala nzambe yango je crois na otiko lobango kala mingi te ba sala nzambe bazali bato oyo bazali baza pour la édification ya corps ya Christ ndenge mukananza melbina Ephésiens 4:11 baza wana pour na préparer église pour l'enlèvement soki ba se comporter malamu te ba compliquer ba vie ya bana nzambe et compliquer non seulement ba vie na bango mais surtout ba vie sur ya bana nzambe donc c'est très important en tant que musala nzambe à se sentir responsable que a la responsabilité ya ko encadrer bana nzambe pour na préparer bango pour l'enlèvement. Donc peut-être le conseil na ko pesa wana mais na bana nzambe ba lemba te pour na ko sala nzambe au contraire ba ko bondela pour na sala nzambe parce que musala bazana bango pe eza makasi to ko se décourager to ko tika nzambe est-ce que to qui t'a ko prier pour na bango c'est ça le problème parce que diable a bango butu pe moi. Ok, diable a bango butu pe moi donc passer un peu ce conseil sur c'est conformité par rapport à la parole de Dieu. Mais passer tout le monde tout la question sur l'organisation de l'église. Tout le monde l'église de mingi ou benga batamangala pour te le voir toujours balingala. L'église mingi batamangala par enfin citation organisationnelle et l'église. Tout le monde to habiter dans un malamu comment l'église dans un malamu est organisée et c'est ça structuré et organisé dans sens nini. Tout le monde
l'église catholique lelo so que l'église catholique au monde comment l'église est organisée ils ont un bureau ba secrétariat tout ça OK dans chaque étape au monde mais par rapport il y a l'église na biso au moins peut-être le pasteur il est à sala ramnyos so que na finance au monde pasteur aucun secrétariat au monde pasteur aucune relation publique au monde pasteur aucune évangélisation au monde pasteur OK partout au monde pasteur mais na niveau na bino en tant que responsable de l'église de Malam awa na Irlande oko pesa na biso comment l'église de Malam ezali organisée na mboka wa. Merci pour la question, c'est une très importante question. L'église est fou dans la structure. C'est très bien. Bisson l'église Nzambe Malamu, tout ça structuré dans le sens que tout ça dépendre de la bisson mon côté. Tout ça na mikolo na biso ça na ene na biso na la foi oyo bazali pe bazana mot à dire par rapport na biso par exemple admettons na journée na zui ngana za musana nzambe awa quoi mentor to na responsable admettons na responsable awa au cas où on se comporter malamu te do bakoyo ko zulanga liloba na ba obaza na hiérarchie bazali ko na ngai yo question ngai liboso c'est que ba obaza na hiérarchie ko na yo bazana kishasa to bazana ngola non baza en allemand to sana passer Timbo OK to sana na Angleterre to sana passer Santos OK et donc baza ba bikolo na biso OK donc to ko sala ka te ke to sala te ke biso mo ka to sala to ko mikamba to ko mitambo sa non bango pe bazana contrôle na musala o to ko sala na so na simplifier un peu question ngai façon répondre question ngai aucun à niveau général mais ngana tuni au sein de l'église place yo ozali ko kamba hein na secrétaire yo kamba alors organisation ni zali donc si tu es une église de Malam lilo tout le monde a département secrétariat ali tout le monde a administration ali tout le monde a tout donc yango peut-être question ngai qui so ko limola. OK pour la question na wana tuni ngana zali responsable de l'église nazana na travailler na ba évangéliste tous on évangéliste John tous on évangéliste Joël tous on évangéliste Jean-Baptiste et puis na Waterford na baki tantôt on évangéliste bienvenue bon à part bango tout ça na département de l'église tout ça na département tout ça l'évangélisation tout ça na secrétariat tout ça na service social tout ça na département est belé chaque département ils ont un moto ou un responsable donc peut-être souper sur les 5 ans en équipe naie à ça peut na équipe naie parce que tout travailler ndengwana chaque fin de mois mon département naie a fait ses rapports pour l'église tala musala sala mingi boye ba dit tout ça que tu raconter ba difficulté bona boye tala côté positif yango côté négatif yango yo na yango to bi ko apporter pierre na biso ou bien so esengi que tout ça la moi tout ça le bien prière donc toujours dépendre na rapport oyo chargé à département à ko pesa biso donc tout marché ndengwana voilà question la biso za juste parce que na begize so batamanga la tout moni souvent pasteur azali na ba département tout yango peut-être les hommes même un peu babokaboni ils ont même ba confusion yango question na qui fallait tout na tangue pasteur responsable o me ka répondre na mutuna na pona bandeko bana na biso bazo quand même précision ya koyeba lengeni ni za Malam ezali organisé na yango tu remercier tu peut-être sur ali comme ça baksa concernant question na si na ba kelo ko nengo le big pasteur za makamutu na ebite na sens ni pena all by pona pasteur za makamutu parce que pasteur nenga za wana asa responsable c'est tout à fait normal azala na même mise na chaque département pas contrôler ni surtout ce qui pasteur azala contrôler te peut-être mutamuna qui a ça la bien mais surtout azo qui ne peut pas dire donc pasteur c'est normal que à côté de la département secrétaire ils ont marché ndengeni et ça il y a on a toujours un rapport pour nettoyer le département aux autres ndengeni les autres ndengeni qu'est-ce qu'il faut ajouter qu'est-ce qu'il faut retrancher le moins ndengeni. OK merci pasteur bon surtout bito tuna faute de temps surtout tuna ba projet d'avenir ou église projeté pour la société parce que au bout plus de 20 ans au Samsala alors un projet d'avenir aux églises projeté pour la société aux Kamba et années projet d'avenir renaissance talibino moko bon les évangiles aux autres évangiles partout mais évangile tout le monde a été na mbongo évangile tambola na aide les autres monde dit
biso ba na nzambe to tiki responsabilité na biso to tiki lango l'état. Ok, fallait biso to zoa o responsabilité na biso aussi en tant que ba na nzambe nangi catholique ezwaka. Parce que ce qui biso to na niveau na te na mke auto comme na nango na niveau ya église nzambe malamu en tant que pasteur responsable a na Dublin. Projet d'avenir nini oboza nango o munene katikati na église yo kamba. D'abord projet na biso o tozalango o etali na no biso moko tozana projet to luka de sokin kolo akoko songa biso dans l'avenir tozana na sika na biso moko tozana na sika na biso moko ça c'est on est allé dans nos priorités donc tolingi to zana na sika moko to sala to comment tozana ba loko na biso moko pour permettre biso pour le moment vous louer. Pour le moment, nous avons loué, mais nous avons vraiment la poste souci. Nous avons et le reste, on verra. Ok. Donc, vous avez loué, c'est que vous avez loué, vous savez combien de temps? C'est que nous avons plus de 10 ans. Hein? Plus de 10 ans, nous sommes là. Ok, merci pasteur, plus de 10 ans. Et ça m'a là, mon zamba sungabino, bomekako, somba lokonabino moko, n'englobiana. Alors pasteur, tu n'as pas toujours ma tamingité, tu commences à chiter vers la fin, il y a émission d'abisso, tout selon bon zambé, n'a pas question, tu as dit mais pour la bandeko, oh, il va s'y coller, oh, bah, va y bandaku, so koko, je vais tant, oh, pesa bandeko, mon matin, il y a bango, le lengeni, bah, gozong, c'est sous ma colonne bango, nanzia nanzambe. Ok, on a la Bible, non? Nengo lingi pasteur. Ngaki na partager na bandeko oyo ba vani na bandako ba pour likola ba likolo ya ba déception. Tokotanga moke mukana na Nzambe na livre il y a Genèse. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, tous ceux qui ont passé un temps, jusqu'à 10 minutes, il y a pesa maté pas bandeko. Oh, il pense va vendre bandako suite à ma déception. Oh, baling sous nzana nzambete, les pasteurs et frères, aux alliés responsables de l'église mère nzamalamu awa na Irlande précisément na Dublin. Bongoye akolekana koyeba ko pesa conseil na ba nzambe nyonso. Wapi bazu déception na makambo yako samela. À vous la parole pasteur. Ok, tout ce mukana nzambe na mukana na Genèse chapitre 29. Ce kotangi eza texte moko mulai na Genèse chapitre 29 tout ce bani na verset 15 til verset 30. Boy nakotanga te pour tout ça la tango bazo la biso awa lisolo ya Jacob oyo peut-être aussi tanga ngo déjà to aussi te yango na bandeko Jacob ye simana kozwa lipamboli ya ndeko na ye boy esengela ki akima poska so ki bénédiction o ezala ki destiné pour na ndeko na ye alors akimaki ake epa ya noko na ye Laban. Noko na ye Laban ye azalaki businessman mais tant comme na pa noko na ye Laban boy amonaki elenge moko mwasi comme nezaki Rachel asepelaki na ye bongo ye alingaki abala ye parce qu'à l'époque mané ko sala mandingwana alingaka bala mwana mwasi wana mais ba pesa ki condition va penser que pour la Rachel, il faut travailler pendant 7 ans. Si vous travaillez pendant 7 ans, vous avez Rachel. Bible le cola bolingwezalaki parce que le kozaki na makasi wana ezalaki bolingwezalaki pona Rachel. Malgré que ezalaki 7 ans, mbule belé, mais Bible bi ke andimaki ko sala pona ko bala Rachel. Tanga banayi ko sala, je suppose que ba mo ezalaki ba intempéré ezalaki ba mo ezalaki ba mbole ezalaki mais le kola kaka ezalaki na bolingo na Rachel amonaki ba mo wana te amonaki ba mbula wana te amonaki ba mpepete mais travaillaki pour na Rachel siko tango 7 ans ekoki
il fallait pas ça y Rachel parce que yene mutandi meki po asala 7 ans andi meki po na Rachel tango 7 ans ekoki alors bon ba pesa nga moi parce que ba mbona na auto to ni manaki et ça déjà révolu mais on va pesa y Rachel papa na ye apprécié alors non biso awa yaya ko bala avant l'équité faut l'équité yaya bala nanu sima ndoko bala Rachel pourquoi ba bisa inventé et ça déjà injustice non ba bisa qui yangote mais bible dit que pour te pesa yo Rachel il faut travailler encore pendant 7 ans à travailler les choses pendant 7 ans na ba mula wano wana ce que bibole boti malamu en tout cas félicitations ba bibole ce que boti bien te faut te na mutunaï donc et ça qui facilité mais bible bi na biso awake 7 ans wana quelque part ba bi ce que les 7 années ont paru comme quelques jours donc malgré ça qui ba mbole belé 14 ans déjà moi 14 ans comme déjà mutu mais le coup là ils qui pour aller comme bolingo à ça qui 7 ans les sous 14 ans c'est maintenant ba ko ça y Rachel et là on te ko la place wana et problème ça kali comme bolingo soki bolingo ezali au monde le soute makamusu au tamusu soko mutano lingi mingi so mozana ye au monde on dirait au seba soute que sala tamusu nzala pe ezate problème ça ka muto azala relation intime na nzambe a comprendre nzamba zana ni pona ye et loko ni na ko sala pona bomo na ye yango bible besoin de ce que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force de toute ton âme et de toute ta pensée ce qui est loko wana ezali olingi pena Yesu penza avant de penza na motema na Yesu pena sika bien makamu mingi okutana mona kibonzambe e bano le monsieur posa mutu même nga penza mutu na mama kinga makamu so poyo kango ambia oyoki pe passe na motema ça se fait mais je pense pas que otika Yesu otika Yesu te donc ce qui pena mutu pena que akuta ma déception bongo afani na ndako alingi ma ko sambela te il faut attendre no mona no vina est-ce que vraiment Yesu pena so que mene sika na motema na yo o mona que tant musu Yesu afana ki malamu te parce que ce qu'on va na ndako so tani histoire au mona Jérémie a le pour ça tika parce que les prophètes en larmes alors on a pour ça na atika na yepena mais bible le bike a ça de quoi neta tika mais na kati na mona moto moko bo etina a continuer kaka amona ki makambe belé na vie na ye ya ko la prophète mais atika kité donc nana encourager ndeko moko bible ben mission na Philippiens 1:29 qui nous a été donné de non seulement de croire en Jésus mais aussi de souffrir pour lui. Yesu Christ a parce que ça garantit mon côté que ça boni meningai on tamla kaka tout ti na lola. Mais alors bien que vous serez persécutés, vous serez persécutés. Puis tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Tant on démêle Jésus-Christ, il faut s'attendre qu'au cours de la persécution. Là, mon souci, mais tout le monde a on était sur Tanguy Esaïe 55:1, venez acheter, même ceux qui n'ont pas d'argent, venez acheter. Au moins, ils ont malheureusement été salués, ça n'était facile, hein? Ils ont été facile. Oui, salut est gratuit, mais salut est rappelé n'a pris dans la fouta. Il y a un Jésus-Christ na Luc, pardon, na verset belé, na Luc 14, au moins que Jésus-Christ a foule les gens l'anaye à se tourner à telle foule. Alors o alingi ko nangai. Il faut ayina papa naye, ayina maman naye, ayina bande ko naye. Tout ça bongo si manango ala nangai. Alinga lobani, amba ke nenge bozo la nanga boye, na na pesa mino message. Na message na pesa bino soko moni ko za prêter donc ça malamu hôtel ma awa albi o yina même na vie na yo moko pe o même ma croix na yo bongo ola nangai et ça qui message moko très fort pe alobi soko muto alingi ko sala alingi atonga ndako il faut avant na asala calcul
Ce qui n'a ma coquille ou un zanango, à cause de Nagwana. C'est noté. Parce que c'est quand même au montant mané kotonga, mais à solliciter. Ou bien, ce que nous avons dans la guerre, roi moi dans la guerre, attendant nous ceux qui n'a battu à Zanabango, ceux qui a longa guerre. Ce que nous avons longa guerre, on a été un message de paix, délégation qui en tout cas, tous les qui m'a pour avec Batnazana Mango. C'est la même chose. Ce que nous avons Jésus-Christ, c'est la prière, il faut apprendre. Ça est gratuit, mais il faut apprendre. Alors, bien informé, tout bien enseigné. Ce que nous avons Jésus, aux anneaux, à une église, pas à l'église. À l'église, vous avez mis bien longue. Mais vous savez que une église, ce n'est pas tout le monde qui ressemble. Ce n'est pas parce que l'église ressemble. Non. Merci pasteur, je pense que la télévision est aussi Ngonga. Merci Nakanti Bandeko. Oh Balemba qui va regarder nous sur Basile Golemba. Je pense que yoki message. Nzela nzambe nzela facilita nzela banzube. Tokuta na mikakatano mais toyika piko. Bon pasteur to pesa encore temps soko sala juste une courte prière pour Bandeko. Oh wapi baliko accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Bongo to mekako aussi sa mission na mission. Oui, merci. Ndeko molenga mi nzamba pambola yo bisiko landi biso partout dans le monde nzamba zongela yo ebele apesa yo makasi soko lembaki telema koba poete tozo zela fin du monde mais tozo zela enlèvement o ya anytime n'importe quel moment enlèvement ekoki ko ya nazo bondela pona ndeko moko oya za pre ya koyamba Yesu Kristo ko chaye ko komisa ye mokonzi pe mobikisi na ye bisiko zali kanga miso na yo tozo bondela nzambe pona dina na yo to bondela nzambe olandinga na libondeli oyo bisiko zali nzambe tata na biso na ye epai na yo ki maloba na yo otinaki mwana na yo Yesu Kristo po ete aya kokufela ngai banda lelo na yambi Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na ngai pesanga makasi mokonzi nakoma kino na soka satana na boyi yo kobanda lelo bima na bomoi na ngai nalingi na wumela na sena makolo na Yesu Kristo po ete moko na suka nalia mesa moko elongo na ye na bondeli na komo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Merci. Merci pasteur Nzamba Pambola. Pasteur, avant tout aussi cette mission de biso, to lingi so ko pesa horaire église service à dimanche banda un programme de église bandeko bazan esika osambela te soki ba ko contacter et puis na numéro de téléphone bongo soki okupe sa adresse na horaire nyos. Biso tozali chaque dimanche na to bandaka na 11h ti 14h tozana chaque dimanche tozana soso chaque vendredi tozana prière à l'église donc tozana vendredi les 18h jusqu'à 21h et puis samedi tozala on prend une répétition il y a la chorale ma répétition il y a louange to bandaka 14h tout ça 17h puis chaque samedi to ça rappelle na évangile public to ça na libanda to sakola yeso na libanda na en face il y a Arnold na Henry Street to ça de 12h à 13h donc ça prend une heure de temps il y a un programme na biso to ça on peut de lundi to ça na intercession de 17h à 19h il y a un programme na biso. Merci beaucoup pasteur que tu venir bien aimé dans le Seigneur on est qui fin il y a émission na biso auto bengi to so na bonzambe lelo pour la rappeler na biso to mbaki bongo les responsables to le titulaire responsable église nzambe malamu awa na Irlande précisément na Dublin bongo tika nzambe alika ko ba pambola bino prochaine fois na numéro monsieur neto kutana mu blasima que Dieu vous bénisse ciao ciao. Merci pasteur nzambe a pambola yo na opportunité plus na radio télévision comme mo Christo. Merci monsieur le journaliste nzamba pambola pe belé pour na tanayo.